na vanda na isika mona bandeko lokola ba lobi muta kota te parce que ngape soki malade yango ezali ngape na koki ko ya nango nga ezo sala nga pasi parce que tant na oyoka ke bato ba ko créer malade moko po bato ba kufa po bato ba leke belé na mokili tozabi kela mwanzambe akela ki biso na lolenge na ye muto oya tie maladi wana ye moko akende na bana na ye na famille na ye na génération na ye na ndenge basalela ki makita na bango biso bana na kati likambo wana nana intérêt okosa te na mati moto de péage ti au revoir Kinshasa bon non mama na ngai banda na ya poto kala tokutana kala bana na ngai nyosto na boti amoni bango te tika sikoyo na bengisa mama nanga aya na poto mais du coup na ebité ezalaki bato ya betelaki lisolo sekele ya mama via sekisalwe Mosala c'est mosala nouvelle fête boulot avec une elonga j'ai mis mal à champagne avec une elonga une fille pas comme les autres Mbote na balandi nyonso ya Via TV Monde. Je mima la champagne une fille pas comme les autres. Aeli sous une émission na etolobela kaka ndenge ya mesana kolobela. Hein? Na pesi merci ebele na ba nyonso ba sabona na Via TV Monde. Babi Via TV Monde des chaînes pas comme les autres. Donc place bozoaka vraiment ba information moko ya source na émission na tolobela. Émission qui toko bovi. Oh nga moi j'ai mal la champagne na pesi yango. Na pesi ba joyeux anniversaire na batu nyonso ba botama na mois d'avril. Babi mangé kuti biso na ba confinement mais quand même ça va nzamba zo batela kaka donc ba feta kala ndako on sait jamais année prochaine ndé to binde to kufela pourquoi pas Jean-Jacques Mikele babi joyeux anniversaire na ondo mtobotama na mois d'avril biso stoli la carte fêter te ba coronavirus ezo nyokola makasi on a pesi vraiment merci et belé et pas yé moko fifi mel d'appétit moi c'est bisekra le la douceur minera kati moi c'est azanga sida ai ozanga pe coronavirus hein pourquoi pas TV bobo to fissage maman social na ebito le kawapi donc bamboti belé ici ka ozali ma copine privée personnelle babi Nathalie kwa babi mwana ya Belgique ya solo makasi opexenga na bima metala kaka musala choisate donc to bimika pona musala donc je mets la champagne ayi l'émission etolobela m'inviter na kitoko invité mon spécial obinos bolingaka lelo to est vraiment to lobela ye to lobela mambo belé awana kati ya plateau na biso là je dis un grand merci à mon caméraman babi Herman Prondo Mbasi caméraman ya série hein balobi grand caméraman bambo te belé merci pour na ba image kitoko boye donc fongo la biso déjà caméra balanya so Via TV Monde ba mona invité nanga vraiment ya mukolo ya lelo mbote ma vie mbote j'aime mal la champagne bonne santé za bien angola nzambe azobatela malgré ba makambo belé oyo ye mikolo oyo ezotungisa monde mobimba nzambe la mawana ye tozosenga kaka mawana ye akitsela biso mawa po elongola biso na likamba munene oyo mutako longola biso ezakayimo mokeli na biso. Merci beaucoup maman vie. En tout cas, si j'ai n'anga vraiment mkola lelo eloko na bengelo pour tout partager eloko zo déranger monde presque monde entier. Donc maladie vraiment et que ça la rage na monde to y vraiment pour tout le bilan. Mais avant vraiment to kota na mozindo mais comme pena ko yebisa balanja Via TV Monde ozala ki pouvoir matangele kinde nini. Matangele ki bien, j'aime matangele ki bien. Na profiter peu qu'on sa merci na batu nyonso oyo ba soutenir kinga de près ou de loin malgré notre père de grande sœur nanga mami matondo na moment difficile na moment où ezak moyen batu ba ya ibele zate moyen o bobo sala matanga comme il faut ezate c'est vrai que akufela ki na Angola mais moyen to sangana ndenge za la ezate na Angola kuna na profiter ko pesa merci na ba camarades nyonso ya mami matondo j'espère que batu nyonso batali ba image na Via TV Monde ba moni ba fille o nyonso bandeko o nyonso bazolela wana ba bandeko na bisote ni biologiquement ni do basaka ba camarades intime ya mami selekete bangonde bazaki na ye longo bandoko lia na ye bandoko mela na parce que biso ça fait longtemps to kabona na nga na to kuta ne dernièrement tana keneki na Luanda na kutana kina ye
mais tant on a yé c'est quoi tant on a ça la programme au Kenya tout ça la programme ensemble au comme la wapi ce qui n'a yé tout ça va programme bien mais du coup dernier jour on a coutu mkolo ya kufi basolo na grand frère nganda ya Paris na profiter ko pese mbote place azali basolo li na yé bien ti 19h45 basolo li na mami tant basolo li et puis 23h babenga biso ke bazo seka kutu ba mbele yana ngana mona yo kala etu pour grand frère akende a déplacer ki moi mukina mona o kala etu ekitoko silite basolo li azo bisa ngoto solo na maminga bia ona liboma ko landa ete mais 23h bazo benga biso que non muto akufi pourtant que ma colonie zaki na nzela mwana na ye Aminata sana France je te salue ma fille là où tu es alobi non maman na ngai banda na ya poto kala tokutana kala bana na ngai nyosto na boti amoni bangote tika sikoyo na bengisa mama nanga aya na poto mais du coup na ebité ezalaki bato ya betelaki lisolo ezalaki diable ka ninga sala makam na ye ezalaki nini oyo koyiko zo mutu mbala moko mutu abelite lokote mutu eloko kutute du coup kambala moko ememi mutu akwei ba memaye na hôpital boy o mutu akufi bavandi na ikara oui pardon malembe okena biso mbangu abilité non abilité et le côté du quoi akufi azaki déjà la maladie ya kati azaki kobela banda kala obendinga mami azaka na maladie tabelaka azana maladie ya bela ate mami azalaki muntu moko na vie na ye eza esengo ya memelaka bato esengo donc ezala problème nini ozana ngo zaki nango ya pasi nzamba yamba molimo na kimia nzambe vraiment yamba molimo mami na kimia abilité elorote na ebi yango nazoloba ke na ebité abetelaki muntu lisolo ne ya voyage nga makamnanga nyoso esili nazo kende poto nazo profiter ko pesa pe conseil la bande ko nyoso bazolanda biso mokili oyo esi ekufi mokili ngani ezana ona ba problème te mais biso batito sito baby si mokili soki lelo za na problème na yo moko même bible ezote ya biso discrétion c'est important moto na moto lokoza la discret na problème na yo ezala so za na ndeko na ndako so moni a voyager à la kiyote komona ngoma bete tanga kokoma akobenga na yeyo parce que mami babanda ko sala ba programme na mwana na ye na Aminata mama kuna ko betela ta mutu lisolo te mais soki okomi elora liboso to sala to banda ko benga mutu moko na moko to banda ko yebisa yeke non okomaki bien oyaki alimbisa ndengo yebisa ki ete OK mais ngana yebinde konanga c'est sûr abeta ki lisolo akwa ko beta lisolo pas mutu akwa ko beta mutu akwa pe ko triquer. Alors na biso bato totikali balobi likambo soko ezwi ndeko yo muto tikali epesa yo mayele epesa yo leçon donc na sima ya émission oyo ya tolobela na sima ya liwa ya ndeko na ngai ete ya moko na biso discrétion est vraiment important parce que na landaka histoire moko na YouTube ngana monango tana ko mona likamba mami na kamwa ki mingi Mon amousi moko azo faire voyager mon nae abeteli camarade nae lisolo voisine nae na bitabe apesi mwana otabite na avion bakolia na bango abi ata bakolia na avion mais bitabe eza important pour na mwana mwana pa azo bitabe oui réellement mwana na komaki poto mais akomaki ebembe donc elingi lobake mabe eza makasi. Ça fait très mal, mais on n'a pas le choix. On est obligé de supporter. Il y a ça c'est quoi moko na moko parce que ceux qui tozo continuer ko se terre, tozo continuer ko kangami noko, peuple de Dieu baso bunga. Donc c'est le moment ko bisa ndeko moko na moko ke likambu yo zanango zala makasi na sekhe na yo na nzambe. Et c'est très important. Voilà, na profiter ko pesa merci. Na batu nyoso ba soutenir ki ngai de près ou de loin de na lobaki batu balela ki na ngai longo parce que bible lobito lela na ba bazo lela to se kapena ba bazo seka. Merci Cendrillon de Campo na Kenya place Lozali, merci infiniment. Merci na Retifi Boboto Fissage otika ki ngai te. Nadine Lumaya aussi dedans de moi, merci infiniment. Merci la team de Suzy Bantou. Suzy Bantou de moi to bandai ko sala nai awa azoko lek sanga na mabele na fato kayembe de moi, merci infiniment. Mami azaki ndeko nanga mais mami azaki lokola ndeko nanga suta komela kwa camarade nanga donc son avandi lelo nazomona ke mami akufi na mi lobela mokili eza mystique eza mystique
donc paix à son âme. Merci na papa Roger Boutabuna motema pe makanisi ya mami les amis de vie à paix botika kingaité. Merci Lissoso. Merci bébé CD Tchoubour Misoumaï Maï. Merci vraiment na ba oignon so ba soutenir qui maman vie à des preuves de loi. Merci vraiment aza vraiment reconnaissante pour na bino donc merci. Na meki un peu non kozunga mom qui na lisolo o maman vie a uti ko beti la biso ya kozala discret. Kozala discret c'est très important. Toyebani bilongi mais toyebani mitemati. Ngai awa kaka na mois ya février camarade na nga moko vraiment ezate ke lisolo o bamba auti ko kutana na problème moko ce qui nzambe temelelo toyebite kaka ba camarade oyo azaka mobile na ye azaka la poto biso mo ba jeune fille bino mo boyebi tolinga kotonda tozo mo mutu mo na poto ozapesu na mo mutu mo awa kaka ba camarades ndenge za boy partout ko betela ba ma solo mobile nga tindela nga boya kipanga jalousie zo bota na mitema yo zo yeba teta zo beta lisolo wana ba camarades bazo sepelate et ko arrivé le 14 février Saint-Valentin nani kopene ya awana ishasa atie ya poster na statika neza azo souhaiter pour eza nde baloba ke fête ya ba mourir azo souhaiter ba nini onde ba souhaitaka bato ba bonne fête des amoureux ya bato bolingo yebi kama copine prouver Francine lo na bino bato bolingo boyebi ndenge ba souhaitaka ba fête ba Saint-Valentin nga na ye ba mu pinzati a souhaiter moi sinaye ba camarade ba moni oh ya souhaiter boy OK ça va merci beaucoup ba zuka la capture ba sala até ba sali c'est pas mbala poto wo tala moi sina obetela atolo ta moi sina linga ko bala yeyo arigana mbala msina kishasa balanja vie TV Monde ezalaki grave kama nanga benganga na téléphone aisinga na mobile nanga ezo simba susu te aboyinga na ndimo sakana te champagne na yeba te na wanga na nini po elongeza ya ngai ba critique da komai na kombo nanga et puis baluki voice moko asala o na mobile ni ya kishasa batindeli mobile wana donc voya yima mnyoso yayi o wanga na nini mais wana bana siko na minute wana jemima faute to kopesa nani est-ce que to kopesa bandeko oyo ba captura ki photo to kopesa camarade nayo parce qu'en réalité mboa azana makolomine malanda kanzela moko c'est très important yemo comme ta fongola qui porte pour ba camarade ni wana ba capturer photo naye na sens wana n'est-ce pas metapinga merci beaucoup na ba soutien na bino. Merci infiniment. Donc, et puis ça qui est vraiment pas si camarade n'a pas fait un jolie. Imagine toi, tu as son arayo, ce que tu as qu'elle sauté. Na salut bon ba camarade. Na ça toujours faut que c'est méfier. To boy na biso te cause na ba relation c'est bien bon. Ko ba la santé c'est bien bon. Mais ba intimité na biso ce n'est pas important. Ko bete là on ba proche na biso. Attendre qu'on a opé ko botolo jalousie. Jalousie qui part na monter. Une fois que ba mo nozo briller. Ibotaka mwelo ngobo do fuko yeba kozala mutema oyebi ke ba camarade nga soki ba yebi déjà libanda lokwa olingi ko tonda te ngo ba sasu moko itika pona moko ka fo ba camarade ba bono za fi de chance ke onde ba linga o makazi donc ya onde zo pesa défaut donc to me kampe ko bongsa na no côté wana mama vie ya coup de madère ezana batu mususu ba se poser ba question ba bi mutakufa ki azaki na ngola mais to mona ki okendaki matanga na matadi pourquoi ça la mibongo na kendeki matanga na matadi parce que awa na Kinshasa bandeko bazali c'est vrai mais na matadi mama oya boti mama kutu na ngai do deuxième né na libwa mama nanga toza mama ya ba papa ya ba Mimi Pezo moi c'est papa nani Mimi Pezo na Canada moi c'est papa John donc papa na ye abotami mama kutunanga abota mami abotami mama ya ba DJ sa mamona le professeur des élèves voilà ye abotami après mama kulutuna biso mususu ipe akufa mama kulutuna biso matondo paix à son âme et puis maman na ngai kobota et puis maman leki na ngai Marceline azana matadi lelo et puis lisusu mère double infirmière monene na hôpital na biso ya matadi kiamvu donc voilà alors tant on a ko mami ayeko kufa mami abota bana mibale moko Aminata azana France moko lisusu Glorida azana matadi aza isika moko na mama place mona anazali alors na yeko monake bandeko baza awa matanga ezana ebembeza na Luanda mais ce qu'il faut to sala matanga faut salemela wapi n'est-ce pas que matanga faut salemela liboso ya mama o aboti mwana et puis liboso ya mwana o aboti o akufeli mama alors na préférer kina kinoko lela na pembeni na mama o aboti mami de mama kulutu na ngai
pembeni na Glorida o aza mwana ya mami yango na préféré na kende matanga na matadi malgré na ba conditions difficiles mais na kendeki nazaki na choix te liwana ete yo nini liwana nge ete ebaki si lisusu likolo nango c'est vrai naza nanga moto to bossa na kapé to bunga biloko mususu mais nasi na comprenant déjà que discrétion est important nasi na comprenant déjà que moninga malamu eza Yesu ekokoza na mobali na yo to mwasi na yo mais nzambe nde moninga malamu oyo koko confier nyonso na yo parce que soki nga na bina voyager ata na bisi mobali na ngeza bolamu na biso mibale ta musu na soki ndoko kuta e place azali to ya zo kuta nga place nazali to soki ndoko kuta bana na biso mais mutu ya malamu ya ko se confier na ye eza nzambe okende ki plus loin lobby même ndeko na yo aza na capacité ko salope mabe kaka po abungisa esengo na elongi na yo kaka po abungisa esengo na elongi na yo aza na facilité ko saloma mabe voilà. Ok, merci beaucoup maman Via. Beaucoup de vraiment maman Via. N'enge azaki vraiment mutema polele pour na ko remercier ba o union so ba soutenir qui na matanga ya grande sœur na ye malgré ba corona oyo. Maman Via ku demander na bossa likozo ngoni za kindeni pour apparemment bakangi barrière bakangi. Na ebisi le bana maman Emilie Nzemba merci lisusu maman Emilie Nzemba merci à tous peuple ya Mbetolo ya tika ngate merci infiniment merci boss Alain Boyo na Matadi. Ngai na ebite na loba nini mukolo auberge ya solo auberge ya malonga oyo vraiment belle grâce auberge ya solo na kati ya nzanza oyo ayambaki ngai avandisi nga loger ngai vraiment je ne cesserai de vous dire merci de vous remercier vraiment merci infiniment nzamba lola apambola yo apambola misala na yo. Merci infiniment boss Alain Boyo. Na yebisi yo na zalaki loger ndenge na ocholoba na nzanza. Na ila nazo utuko sala émission elubu esi ekoti pe na Via TV Monde. Na lala ka abona yo kao avant na lala na ukaka président annoncé mutuko kota na Kinshasa te mutuko bimate. Tata nzambe. Yobindo to beze réalité. Na kande ngolobi. Na binzambe. Matali zamboka nanga. Minesa na batu na sakana bango na ndako. Kokota te ko bimate na tika matadi kala. Eza na ko kende nga pe na ndako to na pa boss na saki na problème kute ko fana ta un mois na sa na problème te. Mais bana ona tika ki na saki na programme ya 2 semaines te une semaine te. 4 jours na zongi. 5 jours na zongi mais oye komi ke bazokanga. Na zonga na bengi boss na ibisenga bi papa nde na zaboye. Na yebi te motema nzambe ka zotalango libota kuna balobi kokota te ko bimate bosa bi problème te lobi na ba kokende ko tika bino nzambe on oloba ke je ne cesserai de vous remercier vraiment apesi biso jeep na ye e ko tika biso tina kasangulu. C'est vrai ça? Oui. Jeep na ye e ko tika biso tina kasangulu alors voyage na yango de matadi tika sangulu kasi to komi Kinshasa tika sangulu alors moyen akatisa na péage kaka kwa moyen akatisa ngambo na biso ezate asuki na ngambo ya péage ba suki si biso wana pesa biso chauffeur to suki wana chauffeur azongi biso to ko banda sikoyo to mati moto oyo na lingaka te kwini mati moto na poana ngai oyo na mati moto na longwe na moto banda na péage je vous dis nzamba lola oyo kanga nana intérêt okosa te na mati moto de péage ti au revoir Kinshasa. Bon? Oui, trajet wana bato bayebi eza mulai na mati moto wana tozo le kakasangulu mboka penza na otala kaka boy heureusement mituke banda ko tambola te soki ezala ke mituke tambola na nzela wana na trajet wana na yebite na biso nazo tambola misu na kangi na simbi bona mobile ya batu mama yo siminga na mapeka yebite ke yango ndezo pesa ngai klipa papa comprendre ngai na kokaka moto te vraiment ti nzambe na mawana ye na ko koma ti na au revoir place bachaki frontière to telemi wana basali contrôle na bango ndenge sengai basala to yeko banda siko wana makolo oui
ndina za boti siko donc makolo ezana ko vimba momba ya mike voilà na poana ngai makolo ya papa to ko sur moto ti côté ba cimetière ezali nde esika to kozula mutuka oye eyena ngati na ndako parce que mutuka il faut suka ka wana e kokoko makoto te do tina mitendi donner le bagara pe pardon non ko bossa ne lo kwa na trajet moko yo sakana te puis na moto makolo mama na ngai na lobi na ya nga wana papa nzambe bulungweza malamu na bina vanda na esika mona bandeko lokola ba lobi muto akota te parce que ngape soki malade yango ezali ngape na koki ko ya nango na ye ko pesa bandeko to bandeko pe ba ko pesa na zala nga mona protéger se protéger mo batela solo eza Yesu mais en tant que maman na ko pe ko batela ko pesa moi moke non muto abimate to respecter et tout parce que malade wana ezali malgré nde to ganga to solo baketo monité mais ezali to so mona bato ndi bazo kufa na ba réseaux sociaux bato mususu na bato batinde biso ba photo que non bato boye ba kufi tanti zozo auti ko tindela nga ba photo moi c'est un ma vacal na Canada atindi ba mutu bo ba kufi na coronavirus donc maladie ça certes. Alors tika na songa na kendo ko pesa talité ya na bana ba bima libanda te to vanda to ka ndenge balobi to vanda na banda nde loko meminga mbambo tala makolo lala na tongo lobi makolo evimbi ngai na sa sekondeni choisate vraiment baladi activement de bino mo boki mama vie ninga lobi aya wana pe nazo lancer appel et pas ba onon ba s'abonner te bo s'abonner massivement na vie TV Monde vous allez jamais décider babi a ndi ba biloko solo ba émission solo ba film ba gag ya qualité donc bo s'abonner vous allez jamais décider maman vie bino bo mona ekara boye c'est une maman très courageuse donc côté wana kutu na bangi la raité yeza lokwa mobali de botala munene na été so yo senga sauter place moko maman vie a sauter jour to gena ma tete non natika le loko na tili ona mutunga bino non ma vie aza souple parce que so azayi batu mo baza souple te mais lelo boyoka ko ma vie aza na plate na likolo abukana donc azaka souple ndimo osaka te mama félicitations no pona wana sikuyo karape ko pesa merci pa ya pasteur Lebo Kanza atika kingate ye pas soutenir kingai pasteur Lebo Kanza merci infiniment. Brigitte Décoration, merci infiniment. Babi baye ba moninga malamu natanga pasi. Nazala ikana besoin batu ba soutenir nga po ba pesa nga mbongo te. Mais ne fils ke ko benga nga ko fortifier nga parce que na bungi saki ya mutu ya bandeko. Ko ye banzambe ne pesinga kimia. Merci président de Londres, Sida Bilele. Merci Fifi Miel d'appétit. Tout là qui est longo. Merci Kadem Vangi, notre petit frère. Azalai kara yemo komona matanga wana nyonso. Bande ko bazala kamisa tuta muso oya biso. Tuzaki na nani na Kadem Vangi o azaki ko coordonner makam nyonso tuwana ti akundinde ko na ye na kimia. Noko bana et puis tozala ki pe lisusu na mona grande sœur na biso ya Marie. Azalaki wana tozaki pe na mona noko na biso Doris azaki wana donc bande ko wana nyonso to ça na biso bien na bato so monique moto wana lingi yo lingai mais ce qu'on remarqué que lingi yo te tiens na moi musika pona oyina yete mais pour mi batela pour batela payer n'est-ce pas ma copine de dedans yekuto copine ngati ndeko na ngai moko on appelle ndeko na ngai moko ya kati ya ko sakana ko tuté débat moi le bien aïpona et bah moi Suzy Banto n'est-ce pas voilà donc vraiment merci infiniment na ko tikate ko remercier bino na makambo nyonso oyo e uchikoleka voilà oui siko to kota siko na sije na biso vraiment ya mukolo ya lelo mama via merci dans pour ndingo disposer temps na ponanga na ba fanatique na ba oba mesana kolanda comme d'habitude ba oba se plan na simplicité na ils ont copine na moi lelo fort ma vie za trop simple na linga kaninga za la bon et ça a changé te ngabi a changé te pas comme nani Shekina Kapinga
Merci beaucoup Shekina Kapinga. Tant on bêtit sur la copine na yombala moko nazomona Victoire la victorieuse hein, Victoire 2 étoiles. Donc vraiment joyeux anniversaire à toi. Non que la bino ma batongo ba anniversaire. Et c'est qu'à vous fêter les dates, n'est-ce pas, BBC de Djobour, n'est-ce pas, Touveno, donc Ginette Touveno de moi, merci beaucoup, Nanion, tout besoin sala pour nous. En tout cas, bisous ton anniversaire à partir donc Makamba koyaka mkonga na botama. Donc chef de l'État à l'équipe le 18. Okweli Makamba na koyela kitango pololo akufaki. Voilà. Mukolo tozo kunda pololo, nde mukolonga na botami, ne bisio. Donc chef de l'État le 18, le 19 mars c'est Kangami. Nga kona botama le 19 mars. N'a pas attention to na sani. Ba ici en tout cas supporter ka la loi est dire mais c'est la loi. Donc chose a quitté. Donc to kanga mitema année prochaine to fêter na biso nzamba osunga biso vraiment. Mama via maladie ko komela biso na monde. O etamboli presque monde entier. Vandisi biso na bandako boyi. Bana classe bazo kende te misala ezate tout est bloqué. Et pas na yo moko zo salon ndenge nini eloko rage oyo pona yo zo lobilo nini laksani zo signifie nini ndeni maladie ko panza na monde entier je te dis mama via to chuko solo lango na tongo na MKD motema pe makansi ya papa ni bokasi mikolo bakomi na bango na Belgique to chuko solo lango to lobinga pona nga na moni nazo yo kabalobi que eza mutu moko mutu a créé yango bato moko ba créer ki maladie comment beaucoup créer maladie po eboma bato po bato on bazo sala bino nini soki bato bakomi ebele na mokili bino mo bomi kufila na bino oli boboma bato bino bozo boma baza na bana na bango s'il vous plaît maladie eza vraiment tozango sérieux nga ezo sala nga pasi parce que tant na oyo ka ke bato bakoko ko créer maladi moko po batu bakufa po batu baleke ebele na mokili nazo mi lobela oh donc nzamba sala mabende nga kela yo na nga na mokili parce que yo za ekela mwa nzambe muto ko loba ke no nga na lingisu muto asa na mokili te mais yo muto ko kata pema ya mutu te oza nani soki tozo tala bien bato na bazo kufa tamusu basa na bana na baotika la ndeni moya ko loba pete ke no bato basali malade yango bakufa bango na bango mindele musubi baza ba innocent baza na kati wana bazali o basalaki bazali pe o basalaki te siko to ko souhaiter ndeni ke bango nyosto wana bakufa comment beaucoup créer loko ndengwana ça fait très mal nga nazo ka passe banana bota mana na mona eloko aboete épidémie moko ezoboma mokili mobimba ezolekelanga nazo baso eloko na ko loba te c'est-à-dire vraiment ezosa la passe ko ngai souci na ngai pe eloko nazo kanisa mingi jemima biso na Congo awa batu ba vivara na koteka batu ba vivara na koluka biso to vivara de jour au jour donc c'est-à-dire faut na kende koluka pona lia na kende koluka pona lesa bana siko lokola baso lobake batu ba bimarate nazo mitala ndenge na ba quartier na ba wenze na somo na modèle bato ebele na yebite ni nezoleka na somi tuna nzambe ayoka penza mawa pona peuple congolais ayoka mawa pona peuple ya monde mobimba et surtout omoni mundele alobi bato bobimate ayebi ndeni na zuli ba disponibilité et par ba disposition pardon ndenge po Herman Mikolo azo sakana te ayebi ndenge ni nazuli ba disposition alors mais biso awa kasi nzambe to kufa lokwa ba soso te nga nazo banga yango moni nazo benga ka peuple de Dieu to lelela mawa nzambe eloko muto atie muto ko longola ngo ezaka mokele na biso eloko muto atie muto mususu akolongola ngo te ka nzambe po biso toza bikela mwa nzambe akela ki biso na lolenge na ye muto oya atie maladi wana ye moko akende na bana na ye na famille na ye na génération na ye na ndenge basalela ki makita na bango biso bana na kati ya likambo wana nana mona pete na yibite neti biso awa ne place pena na mona gravité pe danger ya likambo wana awa bimaka na coin
otala ndenge bato baza na nzela c'est vrai bapekisi babar mais bato bachange système ya komela na bar avant ndika nde omoni ye avant ndi boye molangi ne eza na kola ozo comprendre que bato tozwa gravité ya likambo oyo te avant ndika nde tovandi boye ndika tozosolwa na yo molangi ne eza na koya wana nde molangi ne eza na koya bazosolwa sikoyo na bato bazosolwa boye ye molangi eza na koya ye mpe kuna molangi eza na koya estce na ndako masanga ezaka gu te pourquoi que nous n'anda côté omela pour sécuriser famille parce que yo pour ko bimi wana okobima pe okiko zula bango nanda ko yeli bango vraiment makambo maman vie à l'obi c'est très profond c'est très important donc babi Herman Pondo mbasi miko azo sakana te Herman yo bongo na biso Herman so la oyo bongo donc maladie oyo c'est vraiment sérieux on a contre et pas ya bato surtout ya babar oui Herman na lobi bien coronavirus et bon le l'homme soute kuna na boyi donc ndenge za wana maladie oyo za sérieux nga za contre bato bazo baki o maladie na kisha sezati bande konanga tout se prévenir to mi batela on ne sait jamais momoni maladie bablo aboy comme la kabateti yozo ni ezate omona peka yevo me comme le pour sentir que ezali tant lobi ke makamba bongo comme la kabateti likam nazo loba awa petite sœur nanga wilinga na ayebia biso na mboka na biso na nsombi tozaka na mutu moboye abanda kotangisa biso atangisa biso na première primaire on dirait na yete so première primaire ou deuxième primaire mutu ona tanga kufaka kana ole baboye oka mutu oseka kuna Inezi ngana azoseka biso tango to na profiter pour kopesa merci beaucoup à ma fille Capriski Lokwa. C'est elle qui m'a maquillée. Capriski, oh là là. Il n'y a pas maman vie à beauté. Vous connaissez make-up. Ngamna kokana mamba kote me mikolo na komika akomiko tchanga. Qui benga directeur artistique. Bosani. Il y a maquillage alors. Ah, nzamba bolingo. Alors, maître wana tanga kufi et comme ekaka ki azomona na monana. Sikoyo soki neto lobika botika boklo na yele ki na nini na quartier asogamba botika kokosela boklo na makambu azomona na yete azomona na te kana ngazoba azomona na te azomona na tata la kabo yeyo yo ka bandiko ganga mame ya solo azomona ne ya solo azomona ozo comprendre donc biso to lingaka nanu to mona voisin na yo muto abeli yango pe akufi na Congo to lingi ki Saint Thomas mingi ya solo eza bato ba ko kosa na banda ka boy ba kosi ke non mutu maladi wana eza nango ate et puis mbala moko na intérêt nini soki bango bazo kosa bango na nzambe na bango me biso na kwa na biso moko na moko milengela balobi na biso to sukola maboko tango nyonso sukola ka maboko tango nyonso to changer ninga kokosola changer ninga kokosola pour pesa baninga te po balobi malade yango ezo na soyi ndenge tozolo baboye ezo soyi ezo kende mais to yebande ni to ko milengela po to batela pe bayiba biso na sens wana kolinga te ozala Saint Thomas omona nanu ozala Saint Thomas omona nanu ebongo onzima non tant balobi ke ezali mais mabebe bazosonga pe biso te parce que tozo mona na ba France na ba Belgique na ba partout bazo lakisa biso bato o bazo bela bazo lakisa biso pe bato bazo kufa mais biso nanu balakisi te lokwa na balakisi te ngomoni ezokotsa peuple congolais na mo doute est-ce que ezate mais il faut ka komi batela faut ka komi batela parce que soko mi batelité en tout cas na ebité. Vraiment, vu Nabiso Batou, c'est très important. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. Il y a solote et le banango Mamadou Touré Scram, métier noir. Métier noir, donc vraiment, yem talubarabi. Erango yotomi batela parce que toi ne loko mususu to ko sala te n'est pas femelle d'appétit moi c'est bisakra lolem anti-sida le bango nani j'ai mis mal le azanga coronavirus on tozo souhaiter la motuté franchement parce que ça maladie moko do sala pasi ya rosakana te n'est-ce pas famille Boutabuna Mobimba donc bah très gros bisous na papa Roger Boutabuna monter ma pe makanisi à mamie jusqu'à la mort. Merci beaucoup Pélissus na papa Vincent Boutabuna mobile abato maman Passi donc bah très gros bisous na donc voilà tout se protéger c'est très important congolais toninga koyoka miniti toninga komona ba preuve avant toyoka non
tout se protéger. Malade des ala te to vanda kana bandako. Le quoi chef de l'état mo aleka ki alobi pas de sortie to vanda. To zelati mu pepo ya mabe koleka. Mingi watu ba barba to ba terrasse. Nzambe mbongo za na suka te. Oyo ba créer technique moko kuna oyebisa o mo ba libanda sui elo ezate. Yo keka koko na za besoin na melemo logo. To boko ito population na kati. Ya solo. Donc on meleza musique comme meleza musique non. Bongo za mabe mbongo na suka te. Babi pas plus de 20 personnes. Ba maladie oyo ndenge ezoyaka nango eza maladie mo ezomona na te kokasa te mutayo longo boye na maboko to ata kosoli nda pesi yo mususu azoya pe omula peka lokwa ngana okosola te mena nango nazo kosola te manifester no kite oui et se manifester no kite donc to me qu'on peut respecter bato ba boss na ba terrasse s'il vous plaît bolimbisa biso botika nani technique wana obo poni wana en tout cas congolais ebo créer non franchement congolais na créativité Kongola traite kaba bala bomo les akangama les akangama te ya boke toke kande ba kota bino botan boke kuta ngona bo se retrouver en tout cas comme les anga musique bo seka na bino kaka bozo beta kama solo kaya coronavirus oui c'est bien bon mais to sambila mingi de prières ba pekisi biso ba prière to boyete mena bandako to sambila to lela mawanzambe to senga nzambe bolimbisi alongola maladie bato babongisi po ebonga mokili nzambe aza incapable te pona olongola donc et pas nzambe impossible za la rater donc to sambela vraiment et puis j'ai mis mal la champagne ba pekisi biso ko sambela te ba pekisi biso nde to kende ba église moni tango ba pekisi biso to kende ko sambela to kende na ba église or église asoleza motema na ngai alors nandako naza droit ko sambela muta okanga te. Même la Bible peut le bien. Si vous avez likambo, mususu oyo ko senga o solo na nzambe na okota na chambre na yo kanga vanda solo la naye, n'est-ce pas? Président Dombrose Zinga Jedo, merci infiniment lisusu. Na matadi to na deux boss oyo bazo sunga penza culture ba osala ke culture à ne Congo et kende liboso. Bongote président Dombrose Zinga. Président Dombozinga. Donc vraiment merci Jedo et merci les na boss Alain Boyo boss Alain Boyo vraiment merci infiniment na kokoka kotika kopesa bino merci te na matadi to na flat hotel ya Malonga oyo batu baloba ke non na cité ko vanda eza pasi eza tamusuko banga mobulu to nini nzanza o batu bando kansa yango te ngai na kei na nzanza na ebisi yo je me mal à champagne yo ebi matadi bien parce que prochainement peut tozo kende no matadi total nano tozo kende na yo matadi makambo okara ele kanzamba songa biso toza na makambo ebele photo kende ko sala kuna alors alors sikoyo na matadi wana boss Alain Boyo asaleli biso auberge ya Malonga ndenge ka to so continuer ko beta donc ezana ngo kaka na nzanza so koti na nouvelle avenue oye o mona kaka eza kitoko yo motango moni yango comprendre kaka yango ya canon ya malili ya kimia sécurité assurée oza à l'aise séjour na yo goleksango sans problème donc merci beaucoup boss. Aïe, merci beaucoup, merci. On a merci et pas fanatique. On a onyo sobalingaka la champagne ne fait pas comme les autres. On a bino merci. Plus soin dans un monde à Ridge, Jericho, Gracia. Pourquoi pas Inès ngana babi moi c'est à taille. Aïe, famille ngana mobimba na lela bino ya des gars. On a bino bambote ebele. Donc tout se protéger na maladie. Oyo to sokola maboko moi mingi. To kosola boye. Moi ba 1 mètre ko vanda vana pembe tende to vandi boye donc moi distance ezala ko kama mingi ti eza mutu moi sexe sabi na ba marié pe 1 mètre donc moi se protéger kaka on ne sait jamais maman vie coup de madère merci vraiment to komi ko chiter na émission oyo mec question suka oso na pozango te donc camarade nanga ko sepelati tete puto place ça sepelati maman vie coup de madère mais il faut prendre ça une émission moko ba fan nanga ba lela ba bi faut yamba biso maman vie ayo so secret musala na ye ayi bisa biso
pour biso peut ba jouer le quoi pour bango peut faire dans ça théâtre faut to ba no ça ndenge nini ya banaka ndeni ba question ça tellement belé ngabité épidémie le cas comme ça na oyambia bino mama vie ya Alex bino secret musala récite musala na ye eza nini ako expliquer bino ndenge akoma queen ma derrière lilo ba moment où il en dira qui pas comment où il y a zalelo pour beaucoup on jouer ko lela le quoi et tout à Alex bino ba technique wana ko expliquer bino nyonso elikalango vraiment bien mama vie ya la kisa to solo là il y a pas et le go makasi ko tuna kati ezana ngote répétition ndem c'est important na makambo nyonso kolinga musala ko sala répétition bien mingi ce que lingi loko eza lokwa mobali so lingi mobali na yo des fois na ye kuma qualité pa na yo ko kanisa tendenge basi musubaza kena kabona na po abandaki ko sala boye bien te lukuta soko lingi mwasi to mobali yo kanti ye abanda ko sala ngo bien te yo mona ki ngo boye yo yebi ba défaut boni ya mona pa na yo atika yo te poani basi babanda ko kanga mitema bazaka lokwa ba mama epa mibali bakenda wapi mibali banda ko linga basi na bango ko leka bakenda wapi kala minité bozozo filme na biso temps de la souffrance temps de la souffrance et zokota na vie active monde bientôt là kala minité awa habite ce qui dans 2 jours parce qu'on dirait les lots déjà extrait nango ezokota donc kala minité ezokota temps de la souffrance pour comprendre message na biso na kati wana on dirait mibali ba ko rasuko linga biso ndenge esengelité on dirait basi pe to ko rasuko linga mibali ndenge esengelité vérité na likambo nyonso ya ondele ki nyonso vérité n'est-ce pas tout est grâce blanchard vérité koloba na moninga vérité Henri Sengo Aristote loba na moninga vérité pour makambo nyonso ekende bien ne tango zo bomba vérité mokolo ebimaka ezala kamabe toto sa filme mo secret botala soko na mo secret ebimaki kaka siko tozo kende na temps le temps de la souffrance bon mon artiste na bino j'ai mal la champagne pe azali a joué qui parmi ba principal la film bazali bon mon na bango et merci lisusu na papa Alain mon bali a batu ya maman pasteur hein ya maman pasteur mukolo nzembo ya temps de la souffrance OK bon te nzembo kitoko maman Irene nzembo wana non maman Irene maitoka donc yende mukolo tango na pasi nanga yende muta composer ya voilà ça yoka ngo vraiment asipela maman pambola ma pesoza mais kuni obwaki batu nyonso mais obusani ka mutu moko Claude Lubata mobali mulai pe Claude Lubata jamais na bosana ye Claude Lubata mobali ya mulai pe mbinga mobali ya mwasi na ye ba très gros bisous place aux ali merci infiniment talaka rayo na Londres et puis Clément Dangi merci beaucoup na maman Emeline Zemba moi ça tous pepele ya mbetolo yekutu donc ratarate bibi fineza monte marami mayumbu bisous place aux ali en tout cas kuni soto vana mabango mon émission ici ka kuni obwaka kaka do photo kataka queen question mse sukiza boye question zambe balobi boye na mboka libanda et tout beta no masura confinement babi na mboka misu ya libanda confinement total pour beaucoup nous avons déjà confiné mais ça totalité parce que batu ba obima na bango mais confinement total ndezo créer mbutu na Kinshasa babi to kokangote ni nesa ya confinement total en Kinshasa simbate fallait à la samedi passé baba ki toza na confinement total pendant 3 jours de samedi til lundi mais to ko yo kango boye vendredi na ba 20h balongoli yango esimbite mais tozo ka sous ba rumeur que samedi o na Gombe boza confiné siko ekomi ya ndambu Kinshasa mobimba zo kokamba moto bendeni wana ngana ebité parce que peut-être ba konzi ba moni ndeni ba kosala tango ba lobika kwa no se ya pamba que confinement ezo salema 4 jours ba to ba malibanda te même jour wana mon pico a pondu à 500 francs comme 10 000 francs tala motema mabeba congolais de azana pondu asa mi sombela wana mais tango kaka yoki ka annonce wana 10 000 francs loso ezalaki
39 000, 38 000, Mbalamoko 60 000, Semoud 60 000, Bidwa Oil. Donc, biloko nyonso et mati kaka tomba lobi 4 jours. Pour ayebi ke batu bake ko defa na ba kumbongo ko defa. Batu bake ko defa na ba mbongo ba ko bakistan ba ko futa na ba ko ba pourcentage ebele. Bata na chote pour ba batela mabota. Yo na motema mabe na yo o matisi biloko. Yango ba lobi te. Tika to ça confinement na bato à Gombe parce que bango bazara déjà na ba provision na bandako loko bazara na mao déjà na ba provision na ndako muto ko matela e prix a kozala te mitema mabe o biso bato a cité to salaka kuna na ndimite ke kozala parce que ata yo moko tena na motema mabe ba kongo ba batela bino po bo bimate libanda balinga ba mesombela mo madesu mo nini mo ba sombeza te pona nini yo matisi pou 10 000 pendant 500 10 000 francs bolia on a banana bino tant que na kamo lobi suna wenze komo kita komi 2 000 francs oh bokiti si poani kazi matisa wotika 10 000 moni surtout ba désinfectant autres sommes ba 500 francs et comme ba 4500 22 to banda ko somba 1000 francs 4500 ba nini safa maboko ezaki na o ba 1500 3500 2500 3000 finalement stabilité a pris exact bon ngana ninga pena okota na solo politique parce que nga nazana a politique nga nazana ngai na sala msana nga je suis artiste voilà donc mais quelque part basunga bisonano parce que au katinete mo Brazzaville ka awa soko bio somba lipa okuta ngo na mona meeting en président Mobutu asalaki on atalaka on a Molière soko kuti lipa 100 francs yebara wenze nyon soko na mona on pe na ngola biloko wana wenze nyon soko tambola lipa za 100 francs loso so skuti yango 100 francs pas c'est-à-dire aucun coin ya mboka 100 francs biloko na soki côté libiso awa esunga pe biso momoki. Merci beaucoup maman Via, to comme pe déjà na suka émission quelques mabanga ba mot de la fin et tout pour te citer l'émission pour Herman Pondomba ça zo signaler les gens ngongé ko. Merci beaucoup na Herman Pondomba si merci na bandeko nyonso balandi biso na Via TV Monde ba on ba s'abonner bo s'abonner vraiment eza chaîne na bino awa toza na biso na mambo ya biso baté eza plus sans polémique na ba gag na biso ya bien et tout bah ma communauté tout y a bien car donc merci ming les amis de Via merci na nouvelle vague les fans là nous profité comme on a de Dorcas la fille noire hein amour ma fille chérie à Brazzaville nous profité pe comme on a l'isusu Ginette trouver nos Ginette en Afrique du Sud hein pourquoi papa Jacques pourquoi pas papa Jacques pourquoi pas BBC de Djobour hein salon BBC moi c'est ami sou mai esika basala biso basuki mutasa ilanga ba perike belé musuna zara na ba de ya ba nini ezaka BBC de Djobour hein place utaka et mbala moko nazomona pe Naomi nazomona bino boza tellement ebelé bato ebelé na nini na Babette Safi. Bon rétablissement, ma sœur de bas moi, bon rétablissement. Et pour Nani, peut-être tout le monde chez la Vita, et puis Colis Ndongo Aminata, et puis tout est grâce Blanchard à l'Issous Talarayo, tantôt Rachidi Kaza, donc très gros bisous na yo, et vous êtes tellement ébélé donc la team de Suzy Bantonion so très très gros bisous na bino je vous aime hein, je vous love et puis bino nyonso quoi bino nyonso na la bino fort. Merci beaucoup maman vie alingi bino mingi alingi bino vraiment mingi ngape je mal la champagne na alingi bino mingi ba fanatique na nyonso ba obolelanga ba obosutela msala nga ba obo encourager nga ba obo binga nga pona ko encourager msala nga na pesi bino merci vraiment ébélé nazo continuer toujours ko sa msala obolinga kana zo pesa toujours le meilleur nga ba place bozomo na mwa mbilinga kandi bo msala nga na benga ngo comme d'hab donc WhatsApp ezali wana numéro na ngai Herman Pondomba sa tchaka wana pour bokomela nga esalanga moi ba bien makasi donc nazo singa toujours kaka na ba onan bo s'abonner na site na bino kitoko ba Via TV Monde bo s'abonner massivement bokozala jamais déçu bokozala émission kitoko hein ba bi tozana attention wa Zayadio tozana fashion Miguel les villes de la presse tozana ba journaliste ba chroniqueuse ebele koto pe moni sou malavi la richesse bokana ba bi Elwanda Elkin donc bon mona monae donc tozana tellement ba chroniqueuse ya solo ba journaliste ya solo na Via TV Monde bokozala jamais déçu Tommy Batela pour nzambe pe batela biso malade oh c'est vraiment sérieux donc to vana na bandako to tika na bandako to sokola ba maboko nyonso
donc tozala vraiment na bokebi kobima bima te to vanda na bandako bo consommer vraiment émission oyo et opesa bino vraiment makasi epesa bino toli et ko encourager bino ba o bozo bozo ndima te surtout ana Kinshasa mina poto kutu déjà presque on a problème exact bat baza déjà confiné bazo vanda na bandako donc bo vanda na bandako to se protéger to sambela ebele nzamba yokela biso mawa maladie oyo et limwa libela na libela. Donc merci beaucoup na pesi ba salutation na ngai papa Moïse babi monsieur bio en dehors de France bambote belé et sika ozali merci na ba onyoso balingaka jema la champagne bisou bye.